www.radio100vv.com. Actualité de la République démocratique du Congo. Non, pas. Chanté par Yemei. Mwangaza mwa Congo. Mama Lumière, Longa. Actualité politique. Matondo mingi na nguya na yo tokolonga penza na nguya na Yesu tokolonga na makasi na Nzambe pour être biblique comme dans le biso. Dieu nous a donné un esprit de force et non de timidité. Matondo mingi partout vous allez beaucoup l'andation na radio sans V toye penza na actualité mbombango en bref tokosekola yango penza na bulayi na kati na radio pe à son âme Rossi Chimanga. Tozali na basango ezali ebele boyebi penza tosembolaka yango na kati na radio sans effet na bolayi na mboko ya biso bunia tozali na diminution ya aide destinée na ba déplacé ya Djongo. Wana pe ezali makambo ezali kosala pasi mingi na bandeko oyo bazali penza kuna na kati na Djongo makoki ya koyeba ko komisa biloko epai bango bazali te. Boyebi na malamu ete partout na kati ya mboka mbutu ezali kasi tozali komona ete bai politique balingi obe kokende na maponami. Tozali pe na likambo ya ba civil kuna bazali penza ya kobomama na bato bakobenga ba ADF na Beni. Wana pe ezali pasi toujours bokomona ndenge mbutu ezali na kati na mboka obe na mboko ya biso la République démocratique du Congo na Djongo ezali bongo na Bunia awa tozali na Beni na bato bazali kosala attaque kuna babenga bango ba ADF okoyoka kaka o ezali bandeko ya biso mokolandala malamu bazali bato bapaya bakonyonga biso na engomba Kinshasa la capitale Kinshasa la poubelle oyo koma lelo kalizalaka Kinshasa la belle bon biso pe to vivaki bote yango ya RDCT ya Kinshasa te bolimbisi tango mosusu bapapo ya biso ya kalande bamonaka Kinshasa la belle biso pe to monaka Kinshasa obe ya poubelle mais oyo mbalo yo tobenga yango ata poubelle te tobenga yango fulu donc kuna pe bato basali grève bandeko tobengaka banchofa to ba taximen ezali bakambo ekosala penza pasi mingi na kati ya mboko ya biso tozali pe lisusu na pasi makasi oyo ndeko ya biso Rossi Chimanga corps na ye ezalaki confisqué pendant 3 mois na kati na morgue ya mama Yembo. Pourquoi ezali kaka mpona kanambe alingi asala nko na kati ya mbuko ya biso corps ebimaki pe deja ba mokunzi yango. Tozali lisusu na likambo oyo tokoloba ya maponami awa tokoloba boye na kati na Kinshasa bakaliko oyo penze ezali ko annoncer ke kanambe akozala candidat ezali pe eloko oyo ezali kopesa kanda epai na population kasi toyebi te bai politique bango moko eza kolobela bango nini.
tozali mpe lisusu na ndeko oyo babengaka Mirindi, ye penza abeti sete alobi manda ya Kanambe etikali manda ya Kanambe ya 1 an etikali mwa kelke mikolo po ya atteindre plafond constitutionnel na yango, alingi mpe asembola nini. Maladi oyo ya Ebola ezali penza koboma na kati ya mbuko ya biso RDC, pe bato ebele bazali komituna Ebola yango ndenge nini ezalaka ebungi, mais selon bato ndenge tolobaka ba chercheur balobi ete Ebola ezalaki découvert na mbuko ya yo na ngai na Équateur na rivière Ebola, mais basusu balobaka ezali épidémie to ezali maladie moko ba fabrika yango na ba laboratoire pe bayaka ko injecter yango to bayaka kobwaka yango na mboka po epesa obe pitopal Ebola eboma etala te. Matondo mingi ezali bongo susu kopesa pasi makasi na baimboka komona ete corps ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba te na lelo nano ezongi te, kasi bango balobaki corps wana kala mingi te ekozonga na kate na Kinshasa. Papa oyo biso pe ya combat spirituel oyo babengaka na papa Olangi, ye pe likambo ya ye ezali kaka pasi. Basusu bakobeta pe sete balobi likambo ya processus électoral na mboko ya biso RDC ADF pardon bolimbisu une ADF asali appel na MP to majorité présidentielle ba jouer na franc jeu. Bon, tokoyeba te ti lelo bakokroire na majorité oyo selon bango akosala frange na manyema kuna société civile azali penza kobenga na CENI a organiser ba nouvelle élection ya ba gouverneur. Est-ce que CENI akosala yango? Tout ne va pas bien, mais le politicien bazo croire toujours na élection yango ekozala quand selon bango eza ba élection esengeli ezala organisée normalement le 23 décembre, cela veut dire dans quelques mois. Ezali pasi mingi papa oyo babengi na komo na Modeste Bahati, ye pa beti sete, ye pa lobi rien ne peut nous empêcher d'être le premier aux élections prochaines. Makambo obe ya ba élection, mais mboka ezali na insécurité totale. Na mboka bazali koboma ba politicien bazali obe kotenir na makambo na élection, ezali stratégie to ezali accompagnement wana ezali mituna oyo bandeko penza bayebaka na komituna. Na Sud Kivu 3 membres ya UNC bango bakufi na accident ya circulation. Bandeko mosusu balobi oyo ezali ba montage ete ndenge basalaka bato isi babimisaki bango mopepe bongo batie kaka o ezalaki likama na motuka ndenge tomonaka ya moto oyo mosusu kombo ekimi ye pe babimisaka ye mopepe apres balobi o avion nde moto esalaki crash. Matondo mingi balobi soki kokosa eleki mingi ata vérité ezali ekomaka nkokoso mpo bato bandimi ete makambo ekoloba mawa pe ezali solo. Na Lubero kuna obe na mboka na biso société civile ezosala appel na baopération militaire contre bamiliciens. Est-ce que ezali penza bamiliciens to ezalaka baoccupant oyo bamapinga ya bamboko ezingi biso Rwanda, Uganda, Burundi nde bayaka kobundisa population, nde population esalaka na bango face po ete ezaka likambo na mabele yango peuple alobaka gogo Kabila must go. Alingi kokende te moto avandi lobe koboma biso na Équateur. Vaccination contre fièvre hémorragique ya virus ya Ebola ebandaki mokolo ya lundi 25 2018 ekosila to ezali boni bobosana te eloko esoki ekoti na mboka eyaka obe koboma te koboma na ndenge ya kosakana te se koboma na koboma. Na Kinshasa na biso la police ezali accusé donc population na ba société civile ba activiste tout ba accusaki la police na biso ya koyeba kobotola cercueil ya Russie Mukenzi Chimanga mwana oyo ya biso ya kitoko oyo bomoni penza mwana moke alobi le peuple gagne toujours. La police bomoni ndenge ebetaki bana ya biso bana ya mayele to kopesa losako bamemaki corps ya Russie cercueil ebambanaki na mabele. Nzambe aza malamu lokola azali moto na dignité, nzambe alingaki te corps na ye sopa na penza na mabele, mais soki te corps ya Russie elingaki penza esopana na mabele po lolenge cercueil wana ekweyaki bomonaki bino moko etengami penza boye na mopanzi. Soki nzambe te mbele corps ya Russie tomoni yango ebimi na balabala. Je suis congolais, Kabila nous tue.
kanambe esengeli aboma bana ya mboka boni na ebembe bazali ko ridiculiser yango boye na ebembe kanambe akopesa penza luzitu te na ebembe esali pasi makasi komona penza ndenge cercueil ya Russie eyebaki penza na kokwea ndenge wana ekwei mpo na yango moko te ekwei te mpo bana babetaki libaku kasi tomonaki ndenge bapolisier babeti bango penza ba double patte ndenge tolobaka matraque na moto kobamba gaz lacrymogène. En tout cas ebembe na Russie cercueil penza eleli makasi ndenge biso nyonso tomonaki yango ezali penza pasi mingi na motema. Sango ya makasi ya mokolo ya lelo evandaki penza na sango ya Russie pe na bandeko bonso oyo kanambe azali koboma. Depuis mortel ya jeune activiste na biso Russie Chimanga oyo bongo ba mobomaki po akufa na maladie te kasi babomaki le 25 février dernier et corps na ye bimaki penza ndenge tolobaki na hôpital général oyo biso toyebaki yango na komo na mama yemo ezalaki bongo vendredi le 18 mai. Corps na ye ezalaki exposé na Asanef na commune ya Lingwala et toye komona avant bakende na ye na cimetière ya Nécropole entre ciel et terre ndenge bango moko balobaka. Donc tobosana te Russie azalaki activiste aussi à droit de l'homme hein? Donc voilà eza pasi mingi. Dimanche mokolo na sabata ndenge tolobaka 25 février nde mwana penza bayebaki na kobeta ye masasi na kati ya église azalaki na libanda te azalaki na kati ya église catholique ya Saint Benoît na commune ya Lemba. Tango ya ba marche ye azalaki penza ko prendre soin na ba manifestant bayeba kokota na kati tango amonaki la police na libanda ezoluka esala bozoba nde pai oyo penza ndenge tomona ba explication ya bandeko moto mobomi na bato mwana ya mabe abimi abengi abeti ye penza bale na panzi na intention ya kopesa ye liwa ezali penza pasi mingi. Et alors pona kobanga ete bayiba ebembe na ye ndenge bazalaki na intention baninga oyo ya ye basalaki makasi kokimisa ebembe ya Russie mwana asali hémorragie MONUSCO ye na retard azwi ata traitement te mwana ya biso atikaki biso ezali penza pasi mingi bongo. Na nsima ya kokende na Asanef bakendaki bongo na Notre-Dame ya Kinshasa epai wapi basalaki misa tomoni présence ya bayi politique ya batendance nyonso bayaki wana yango bana ya mboka bakomituna ezali kaka kojembela to ezali penza bayaki kocompatir na douleur oyo ezwaki papa na Russie pe bandeko balobi kanambe akangaki corps wana pendant 3 mois bayi politique nyonso batondaki wana koya komilakisa po nini te babundaki penza tomona bango na badéclaration ba imposer politique kanambe corps wana esengeli ebima bakunda yango kasi corps esali 3 mois bayi politique bajouaki penza rôle makasi te ntango mosusu basalaki yango na nkuku bongo peuple azalaki na kati na koyeba te wana ezali obe mutuna kasi bana bajeune batelemaki bato ya droit de l'homme et tout baavocat oyo ye famille na ye surtout losako ezali ebele na papa na Russie na mama na ye pe na baleki na ye na bana na ye pe na mwasi na ye oyo batikalaki ferme mpo na kosenga ebembe ya mwana na bango bakunda ye digne ya non pe ya lolenge na ye azalaki mpo na mobundeli monene. Lelo bayimboka balobi Russie azali penza hero. Russie akundamaki bongo boyebi na nsima na kobenda na penza makasi mpo na kolongwa na Notre-Dame bana balingaki batambusa eti na palais du peuple po na bango Russie akufelaki peuple elingaki ezala po na bango elembo ya kokende kotia corps na ye ata pendant quelques minutes apamba na palais du peuple bongo bapulusu bamampinga ya kanambe oyo bakokaka bosolo te bayebaki na kopesa mobulu ndenge tolobaki awa tanto ya kobeta bagaz lacrymogène ya kobeta bana ba double patin pe bomonaki ndenge esalaki ete corps ya Russie penza epesaki mobulu ndenge mwana asilaki kokweya na se kasi nzambe ya malamu nyonso elekaki na kimia. Le peuple gagne toujours nde tokutami na bino na
prochain numéro bandeko bakobenga oyo ezali actualité ya mokuse tokolandama na bolai na kati na radio sans effet.com. Contactez biso pour participer.